MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Vous avez bien certainement, moi ça va par la grâce de Dieu. La famille na ute kozo dossier moko. Il y a une vidéo on a posté avant na TikTok. Donc il y a dossier à vidéo on a posté il y a je crois l'année passée. Jeune fille moko batendre un micro et a otaki ko boye a proposition à libala. Pourquoi? Non pas parce que l'homme était mauvais. Sauf que c'est son pasteur qui n'était pas d'accord. Mais ses parents étaient d'accord. Donc, on va la tenir des lettres. Famille va s'épéler. Maman et papa ne va s'épéler. Moi, je vais en Afrique, je vais maintenant, je vais passer non. Et ça là qui débat na zo tout temps ouais ça l'émission te fana c'est longue émission et na auto zo kamoko que Dieu nous aide. Bon, sauf que les solons on a bête moi aidé et parce que de quoi bisinga non famille landaka donné ti ba bon baza ko deal na on a cessé ce qui est les qui on a zo permission na me expliquer et là on est pensé c'est pas ça qui. Mais cela n'empêche na te ya bato ndeto mesana hotel. Et la jeune fille bato belé ba finga ki balobi azazoba comment expliquer ba botio ba ndimi obala ba pêche permission ba sepel na mobile on met ton pasteur azanani papa ba boti ba banzamba se ye pasteur azanani pour ko pekiso et puis yo ndima bato musu balobi ase kabima kana pasteur. Et ah bon monde va passer bazo manipuler bato. Bon, pas mal obagnon sur l'obami, batunyon sur balobi. Bazana ba raison. Mais non bon sou baza penator. Dire que azazoba parce que bon. On va bien passer. Papa vous appelle à moi dans raison. Pourquoi me vous appelle à monter? Oh, papa, bébé, passé. Non, en fait, la fille avait même dit que, bah, tout dit, mais pourquoi? Parce que papa n'a pas boti, nous baba boti na yo. Bah, parents nous avons pas boti yo. Mais comment on peut sa plus valeur na maloba? Il y a pasteur. Donc, et là, on écoute même ça, il y a un colo à lobby. Pasteur na yé. Aza plus grand que ma parent na yé. Hein? Na langage, on utilise qui est maloba pasteur, elle est qui? Il y a un goût de malamato sa pasteur, hein, n'a pas su comprendre. Et maloba le bac exactement et nazo ba mo penza sous-souté mais signification elle voulait simplement dire que non. Au pasteur a le bandé et yango et non na place au baboti balobi. Nana me qui expliquer le mot parce qu'ils en a kamoko est grave et na website na suka. Par rapport à vos commentaires, il y a bien insulte, il y a batou. Ça, on a moins raison. Baza peine tort. Bon, tout banana n'a que dit la Bible, ok? Tout banana qui dit la Bible est plutôt chité. N'a ba réalité, n'a ba le pourquoi. Oh, bah nous va finir la jeune fille. On a l'objet que nous va causer à peine raison. Tout banana n'a ce que dit la Bible. Il est écrit. Non, na moni, la Bible est na souka pour battre bon finger. Risque ça va continuer vidéo té. Bande au balobi que c'est que y a bima na pasteur. Bon, bah vous avez raison parce que ça va biloko ezali et iso salema, hein? Et quand on a mis na zui, ils va jara bongo. Ils va biloko iso salema et belé. Donc dire que c'est que abima na pasteur, bah cause a peine raison. Mais côté musu bah cause a peine tort. Donc, on a expliqué aussi. C'est quand même un pasteur. Babo, tu vas l'équipe pasteur. Bon, oui, en même temps, non. Je vais vous expliquer le pourquoi. Et n'a qu'à on a pu expliquer ce que dit la Bible. Et puis, bon, on a bêté la Bible du solo. Il y a dossier Wana. Et pour vous en idée de quoi il s'agit.
Que dit la Bible? Il est écrit, confiez-vous à Dieu, vous serez fermé, et à ses serviteurs, vous réussirez. Un vrai serviteur de Dieu. Oayuka Nzambe, Oabanga Nzambe. Maloba na ye bando bolimbisanga ezali na nguya tope et na importance koleka ya mutu oyo aza na Nzambe te. Toi ordinaire, toi normal, ezala za moboti na yo. Pourquoi? Simplement parce que l'homme est de Dieu. Quand il va se dire homme de Dieu, il représente Dieu. Et tant que l'obino likamuto a fait ce message, certes, c'est une révélation de la part de Dieu ou encore à monier l'eau peut-être yamabé, autant que les parents ba monité. Parce que les parents bazana banka ba parents, bazana banka ba pasteur, te ba prophète te. Bana banka tout normal. Hein, na lo ba sur le plan physique, hein. Na bi que ce sont les parents bas appréciés. Hein, s'il faut ça le choix entre parents et pasteur, moboti nanga asa moboti nanga bien sûr na rozo moboti nanga parce que na limite pasteur so ba tienga ba tie maman na to moi si na a reponanga na peut-être so vous comprendre donc na linka to ça départ des choses. OK, donc notre pasteur na sika ya représenter Nzambe, et si réellement Nzambe muto établir, c'est important koyoka to tout ça. Pourquoi? Parce que oya zo bimi c'est aidé. C'est Dieu certainement qui l'a révélé. Moi je crois, c'est à cause de ça que la fille à l'obaki qui m'a passé plus important. Par rapport peut-être à la révélation. Mais ce qui est dans la révélation, c'est wanande mabe. Et ce qui est parce que babi maka wanande mabe. Bande on a très rapidement parce que dans ça des vidéos. Et par rapport à dossier autocomélangai, parce que valina beta lisolo on te maintenant relaté bino baka bon eza tellement ébélé pe na robenda ba yike mato, faites très attention. Au moins ni soki passer à vous proposer moi sia robala. Yo mo pe bonde la Nzambe. Yo mo pe bonde la Nzambe. On dit marate parce que passer mutalobi. Voilà. Chantre moko ya biso a oti ko kufa ane oyo. Année au 2025 et ningi ça hyper réseaux sociaux moi na pesa ba détails exacts sinon va combattre ba comprendre mais ba o ba yebi lisolo ba yebi ba pe ba fréquenter to pe ba koto église to ba yembi o ya milliers ba yebi ba oyeba de qu'il s'agit na qui rapidement ndeko wana azali na communauté mo ya ba église mo monene kana Congo et ça li que amana oyema na ko na groupe et adoration église a approché pasteur na le bien pasteur na pour ça na bala moisi. Comme il y a des gens qui ont des pasteur lui a importance c'est normal à pasteur. Comme il y a pasteur na ebi ko ebi ba fille église ebelé. So ebi jeune fille moko oyo vraiment ya malamu pa oza moi si nanga bosungana. OK d'accord ba so lia oza na moi si te d'accord. Pasteur a proposé une sœur de Kwandimi parce que ayebi que pasteur na ye azana confiance alors na qui très rapidement parce que selon nous mon là il m'a dit na minute moké et là on y allait qui na sauté le pasteur avait fait tout. Quand je dis tout de quoi na bimisa ta infrandé on ya bolingo de quoi ça la musa l'église ne pas ebika que no pasteur na lingarai et ça li que pasteur a okabela frère voiture 0 babinga monene et mileage de mutuga ya new ya sika et ça dit que ba eko zwandako on dirait passer moto sope a pesa bon garantie le mois bon ou encore bref ba chamba le mois place bazalara les frères mais nous va na quelque part dans tant à combat commune de na Kinshasa moto betelanga c'est les cousins ya ndeko akufaki et ko sala que pendant que ndeko ando ke na musala passer bando ya na immeuble wana nzorande pona chité ti babala naka sera zaina zemi ya pasteur zemi les ya pasteur ya frère wanate le frère a ko découvrir après na ko découvrir qu'on est ça là qui abima kamboka azu moi sine ba ki hier parce que ba continuer ko bota ba le continuer qui bon neti pasteur aza muto makambo asala on a tina et lelo oyo ndeko na bo moité selon son frère qui m'a expliqué pasteur mutali kisaye
n'habite so pour comprendre. Quand les gens qui sont mosali na nzambe aye na ndako na bino, bozwi kimia bozwi solution, mais les loso qui mosali na nzambe akoti na ndako na bino, c'est les troubles des troubles. À suivre. Na chita la solo ya pasteur, na banda koloba kala ezalaki so pasteur aye na ndako na bino. Donc nzambe aye pa na bino. Et effectivement, parce que l'homme de Dieu représente Dieu. Boka, vous avez un problème, solution côté. Vous avez na koswa na mwasi na mbali kimie côté. Même dans kala na Bible, c'était ça. Ba prophète bazali bat banor au vendre la place bat nyos bazala raté. Bazaki isolé, bazali na ba zamba na ba montagne. Ceux qui prophète aye na ville, bat ba komi agité prophète aye. Toyebi solo ya Élysée. Tanga kende na nini oyo na mboka oyo. Et après liwa ya Eli. Ezaki na Samarie. Et ba ebisi mosala nzambe mboka ya malamu. Séjour eza na ngobia mboka eza na malamu. Mais mai eza bololo. Kufi ana mai. À 100% mai bat bazwa vie. Rôle la prophète. Prophète, si tu es serviteur de Dieu, azo représenter Nzambe. Musala na yeza ko pia solution na ba vie ya batu. Musala na yeza ko pesa biyano na ba vie ya batu. Pourquoi? Parce que otambola na Nzambe. Rôle Nzambe yango na Nzambe na ba vie na biso. Azana po pia biso esengo, po pia biso kimia, po pesa biso nyonso tozana ngo besoin. Po préserver biso na mabe, abundela biso, alongisa biso. Mais lelo bandeko ba soi-disant pasteur na ba prophète ba koma ba toya ko semaine de troubles yo luka kimia ya memelio peda a memelio manque ya kimia bozali na moma tata mukio na mwasi nzoka ndenga zo ya déjà wana abandi suko ko diaboliser mwasi aboya yo po ya ko mobima na mwasi na mboko naza prophète mo alia mutu misapi batu ba na mboko ba ebili solo alia mutu misapi aya na famille wana nzo na diaboliser mwasi a diaboliser mobile pa mwasi ke mobile ana bakisi mwasi ko benga na mobile ti ekomi akomocha mwasi litoi akomocha mwasi litoi intriguer mwasi c'est moto asali ke mobile na ke ne po ko molinganga. Dieu merci à se ressaisir ay aussi na mobile pardon mobile be sande bongo ba yokani awoya kuto awa herbo ya pa prophète aya bavani na salo bazo solola panaye bazo solola mobala bata maki tanka bandi ono mobala mto bakisi boy mobala bimi prophète tanga mona mobali misu makasi wapi mbala mo bando bundisa mobali tina niveau akeko zo soki marto soki loni na kata ndako bato soki mbeli soki nini donc ayebaki ndako na bisika eloko songolo pakaleza la bande ko bitumbe banda prophète alia mutu misapi tata na lekana émission ya TV azola kisa misapi nde baleye de misapi moko ekatana penda katikati mususu un prophète carnibal siko ba komona lokola bazara bazoba mambo sérieux ya minene ya grave oyo il faut ba fundela mutu to ba porter mutu plainte ba ki parate nzamba ko sala mais mambo ezanga tina ya monde ba bazora grave sérieux bande ko mutu abongo mutu abeta boloko bakanga ye me ba eleka namo bande ko ba prophète na ba pasteur ba osa ba dégâts et tout lobate parce que on ne touche pas au point. Quel est ce point? Nzambo wapi ngana ebi nzamba za po ela yesu avant kenda lobaki je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Le but na optique la bino kimia na kimia mo kile piakate prophète pasteur oza moto il faut yana kimia otambola na kimia otambola na ba solution. Mais malheureusement bino boma ba semer des troubles pasteur atei mateya mais scandaliser mon kili mobimbe keye zongi na ba réseaux sociaux partout bazo loba bazo finga neti tata oyo amesana ko sala ba scandale na ba mateya muto ba buzz tana epsa bino ba passer ba ngara buzz et ça la ke sengo tomba ba otanga kombo na ye asala ki boya lobi boy tala kutma ba otote Nicolo tala kuta lobi boy ya zo sepela soit disant nzambe muto alingi ndengo na ba critiquer bino ba otonga bino mais franchement que dit la Bible?
nga na yebi maloba na nzambe ekangisa bato munoko loba nzambe ekangisa bato munoko yo tango bateme na yo ezo susciter ba querelle na ba débat c'est que Matthieu zo te aneza ya nzambe te wa muto ba sentiment ba loyenge ya ba émotion wa muto ya ba eza maminge eza passé un pasteur qui se lève au nom chrétien akosala bisika masangeza la raté to bateka masanga te na lobby na ba supermarché na bamboko tozalia tozana ba supermarché ozui musala ba chrétien belé il y a des pasteurs qui travaillent dans les supermarchés. Il y a des pasteurs qui travaillent dans les supermarchés. De yo pasteur au teka na Tesco to sala na Tesco au vandi na check out ozo scanner biloko muto aye na kazi ya bière na yewana o sanini o benga muto msoya ko servir kasi balongolo na musalati bomoni kiliboma et tant bazo ko loba na batuke bato yo bino boko nzambe ke Dieu nous aide. Et puis na lobby pas pasteur on église où il y a combien de 1000 membres ba di munyo so zo na bo fond de source nango otuna ka mutu nyonso achaka di mbongo na so azwi wapi te utena nzela nini tambo senga ba cotisation to ba contribution kotonga ba temple bato ba ela bino ba contribution botuna ba source na ba bia mbongo na bango. Est-ce que vous savez que net na ba poto ba to bele ba ngindisa bino batinda ba mbongo boyebi bazora ba mbongo na ndeni parce que poto mboka réalité boyebi bazora ba mbongo na ndeni folie bim ya marambo mabe bozolia et offrande ya marambo mabe bozolia mais muto azoluka vi na ye bape azu musala tekera na supermarché lokola masangeza la wana aza ndra oteka te na ebite bozu évangile wana wapi. Et il y a des gens qui défendent ça. Que le Seigneur vous pardonne. Mutu moto ke li fait le parce que teka ki na supermarché lokola masangeza la wana to pa tekela ki mutu muscador to pa tekela ki mutu bière. Étant serviteur, travailleur, pardon, na kati ya supermarché, tu as un sala oyo, azozo akan penae. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ok, fair enough. Na autre kobosa na CGM. Je crois que c'est peut-être on sait la mo émission. On sait la peut-être émission. En fait, na mentionnons parce que ba pasteur ba comme le loba semer de troubles, de confusion et de désordre. On y va au Mabanzambe, on crée évangile na bamoko. Évangile na yemoko, évangile selon Marceline, chapitre ce qui nini, verset ce qui nini. La Bible repose sur un wapi, la Bible wapi. Et à passer ça, que Dieu nous aide. Cher pasteur, cher prophète, surtout pas prophète, vous qui s'aimez des troubles dans votre foyer à Batou. Bino bro s'aimez des désordre dans votre vie à Banabatou. Les lois au bana baina ba église, bana bele baina ba église parce que l'église n'est peut-être pas encadrer à rebattre la virginité naïe. Topé à kokola malam. L'obia se retrouver, to pas se positionner dans la société comme étant mutu mo ayi maloba nzambe. Po ebattre la ye. Abala mobala malonga ma église. Passer à ko chaezemi à église. Frère alongoli se bazemi, diacre alongoli se bazemi à église. Ba via bana combien bébé na ba église. Combien de bana ba vie bébé na ba église bolo le koti bango na mitema bali suko sambela te muto ayeko luka nzambe na église bandi kokamwa akomi pedula na église somo to lobate ba chorale belé bozo mona na ba groupe adoration ba pedula na ba pedula surtout ba église wa menena ba communauté menena église à Laodicée communauté à monene église à Laodicée za na Congo mutata na Bible a oyeba na oloba na église nini église à Laodicée mikolo uti ko leka na bité so boka lisolo modérateur azo modéré ako ici téléphone lokola ba koma ba ngonyo so bato ya modernisation. Un frère à l'obina le côté là mosali nzambe téléphone ezaki na codité kata ngazo simba sia mam na oloba ne yelika na église à Laodicée baso zuba tata wana o abande ko modéré soki pasteur soki baza ko zuba yende mwasi
Tant Roger Baka banay ko ganga plus ou moins 5 ans passés avec l'église à la Odyssée et tondi ba pedula ba portail plainte ba fundaye tala nzoka de bandoki na ba église na bino et pour ba lo bana batoki. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissent les temples. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom, Jésus. Je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant un courant et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On est se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent,
Dieu s'élève comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.